Asosa. Sayo oyo cimetière avec na fulu moko munene zalaka. OK, voilà. Ya gaillard ko banda na ko e ipak. Ya no pesa pena o dire makasi. Oui, tu as raison. Nabima. Très bien. Bon, un certain jour, le président Mobutu a les qui a dans les avant. Voilà. Mais à suivant de gouverneur de la ville, de Aleti Awa, à mon Foulouana, en tout cas, ma cadre me comme il n'a pas fouloir. Il est mort voilà. Balongo la Foulouana, dès que Mobutu a les si Manango Mele, il y a Balongola, au Banda. Jusqu'à 24 heures, le capitaine de secrétaire de à l'époque, il a une couleur jaune. J'espère qu'il va dire miro, il y a un casque, il ciment, brique rouge. Voilà, c'est un brique rouge, mais le là, c'est là, lire qui va modifier. Sur Bungi, Lili, Penabo, ça peut nous donner à Paris. Roko, ça peut nous donner à Londres et pas Boss Live. Roko, ça peut nous donner à Allemagne et pas Elodie la maintenance. Pourquoi pas qu'il y ait une voilà, place tout ça, pour les parking. Pour les parking, donc, vous voyez, malade, vous avez les mawana, vous avez une chaise. Non. Bonjour, bonsoir, la baladine de la vie au podcast. C'est moi votre MBC, Mara de la presse, moi ça me poussait. Moi ça m'a dit que notre mari la plus cool de la presse, mais ça pour faire la maradon est toujours nominée. La route de la compagnie, on va remercier la date de la race, ils ont mis mon bouchon et mais la télévision, il y a ma téléphone, la télévision, la télévision. Vous ne pouvez pas remercier les sous sous ma poste, la télévision, la poste, il y a sans souvenir notre caméraman à Londres, on a qui va monter, pourquoi pas remercier les sous sous famille Mathieu la Mobima, on a mon maman Laura qui montait ma bosse, elle est depuis la famille Mathieu la Mobima. Ici, Kanyo Solizomino. Voilà, très chers amis internautes, Lelo El Mara Azad toujours na commune ya Kasavu, vous n'avez pas ma belle maman, mais cave, les bateaux, ça quoi, bréchant au cave, les biques et bana cave, nios, vous avez partout dans le monde, vous avez vraiment, il y a qu'on sait pas parce que ma surprise, c'est l'émission, Lelo, aïe, ceux qui ont l'émission, il y a s'abonner, les sous-abonnés, au s'abonner, au liker, au commenter, au partager, parce que tout le monde a abondé, mais ça, ma casse, il y a aussi ma découverte qui tourne, il est là, nous avons la commune à Kasavu, précisément à minute, nous avons la presse Kasavu, je pense que caméraman a collègue Sabino, na droite, nanga, et avons boulangerie, il pack. Boulangerie maman poto oh bien on attend quand on maman poto mais le comment usine de qualification de Kinshasa et on a profité là c'est Lili la vie que bana poto ba se la peine ba se retrouver bana partout dans le monde ba se retrouver pourquoi bana Kasavu vraiment ba se retrouver na découverte de ça lelo na commune ya Kasavu. Voilà très chers amis internautes pourquoi pas na pesa na nous pesa na o la esengeli parce que commune toza ba combo ya Kasavu et ou pas premier président na biso vraiment au Azalaka puis moi na Kasavu avec au fond d'abord na avenue India numéro 1 je pense que va concert na original déjà ça la découverte il y a pas pandi wana mais biso do betelika bon solo et ça venu au maman Laura Chou à coller là aïe famille Mathieu la mobima vraiment ba salutation comme bisika bizomi bino elle m'a bani musala donc place on a télémi à l'époque ezalaka cimetière. Je pense que Bandego Bayebi, depuis l'année 1988, il y a un cimetière. Après, il y a un désert. Il y a un maman, on a bilanga na bango, on a bisou bana mike, on se traverser, oyo sumi mo tembele, moi pour nous bi on ko sunga pe na ba pompe ya libulu pesara, on ko sunga pe ba tembele mais lelo to moni échanger et commis que supermarché tonga mi comme pena quartier c'est vraiment luxe donc quartier à l'époque ba no bengango Onel quartier Onel mais le comment na combo ya quartier sayo bilo wo na supermarché tonga mi mais to suka ka ti to sa découverte au kota siko to la kisa na Kasavu hôpital ni ezali na Kasavu école ni ezali na Kasavu ni ezali na quartier Onel na sayo ni ezali est-ce que kuweza la malam do ta mabe peut-être quartier tonga mi sika ni soana ezo senga tozala toujours branché pe connecté na chaîne na biso ya biso podcast ba lobakaka pourquoi pas na bossa na bana Kasavu bo moko oeza fondé par maître Philippe Lourd ba biba oh non ba quotité bana Kasavu nyonso ba la posa ba kota na groupe Kasavu bo moko sinon bo quotité bo contacter maître Philippe Lourd a kota bino pour maninga elle mara na kota donc Montréal Jordan ce que ça met mora nanga
totambusa caméra na biso to découvrir nini eza na quartier oyo to beta mo lisolo moke et sepelisa bayi basabona na chaîne na biso ya biso podcast bolanda ngai bomoni boulangerie bino moyo papa poto lipa mama poto na okati salon na lipa lipa na mwamba ka ndenge ezala. Merci beaucoup. Voilà très chers amis internautes, to tele masiko bisika au quartier Sayo bande balobenga honneur na kala et banda juste awa na Prince Kasavubu na Sayo ti na triomphal côté ya avenue ya ba Vicky Longomba oza ndeko ya Awilo Longomba so pene ozala moyen za to na même wana réalisateur nanga toko makuna tout le seno bilili parce que découverte au sala ba bi TV za radio te place ngo yango Sayo Prince oyo ekebweti ti magasin et puis presse au ekiti ville il y a tout dans la biso ekiti ba maloué kada wana direction Sayo principal mais awa ekenda ti triomphal nebi ke bandeko bele ba bi pena masolo na obeta na okosate ekeka direct na ndenge to préparer tout ça à découverte de notre mon réalisateur na ngai pona ko koma partie de ce koma to repêche la ka ndenge za la après to luka mo ba tête ba lobela ma mwetali commune quartier honnête bengamaka na kombo ya quartier Sayo. Donc découvrir l'hôpital du cinquantenaire, découvrir l'hôpital à HJ, découvrir l'église Kimbangiste, découvrir l'église Abima, découvrir la place belé au penza boye bakité parce que les autres tambola na Kasavubu et ça commune oyo vraiment et peut sa fierté parce que président na biso ekala Joseph Kasavubu azaki mwana Kasavubu l'expliquer bino yazaki na avenue India numéro 1 donc ya awa sikoyo eza quartier oyo bana rezalaka zamba à l'époque bino mo na biline cameraman na filmer lelo ekomi na place où eza luxe so mutu mususu atelema on na za kati ya Canada bana poto biso be poto na biso yango déjà donc pena na moi lolende pona Kasavubu vraiment makamu échanger donc on a fait la place nyonso yo après to compte ce qu'on a kati ya quartier yango totel la ndenge basali ba construction bandaku na bango to yeba so ba construire bandaku et pas ba belge et to ba chinois to ba biso ba congolais donc ene na lobaka ka TV za radio te bo pesa biso temps to tambola pona ko sala découverte lelo awa na quartier Sayo. Merci beaucoup na so na kalamite. Voilà très chers amis internautes, awa toza bonga na ngambo les avenue banali ya mena el ya quartier Sayo onel bande bazo benga mikolo yo quartier onel bande bazo benga Sayo et puis na simalanga bino voir mais bon na ndenge bazo tonga vraiment na biso moni ba congolais ba tongwa eza construit par ba chinois te ba belge te ba libanais te ba ndeko na biso moko de ba tonga mu panti na zana papa o za ancien pe na kati ya commune Kasavubu a meke pe ko talisa biso awa ezalaka ndenge nini ay komba ndenge nini banda rezo tonga est-ce que ba garantir ça ka ba 10 mois na ba place monsieur za tout ça a pris assez et puis awa est-ce que bazana courant bien ma bien tout ça boye bango lelo na sona papa. Bonjour papa. Bonjour. Comment nani ofandi wapi maître de rai ofandi kana kata Kasavubu na banali donc papa vous avez un ancien na Kasavubu. Oui. Depuis 1983. Voilà, merci beaucoup papa. Est-ce que vous pouvez sur les solo mouké à quartier parce que neto zaboué bateau ba sabona na chaîne na biso ba bateau nyonso banda côté ba découverte biso ba pour ça ba yeba moi histoire mouké à quartier o quartier banda ndene zalaka ndene. Bon, ce qui Nathalie avant 83 peut-être na ba kuna na roye ba teme après ba 83 place nebiso do mandaki garage. Voilà. Garage de Bandaki on a Sando à place de Salaki garage. Voilà. À partir de 1983. À partir de wana ndesiko ti likolo. Banda wana ti lelo na zaka na Sayo. Makamni so les kasiko wana na yebi. Mais la kala wana peut-être la montée. Awa ezalaki zamba comme tel cimetière ya kala. Voilà. Wa ba propre ba neni. Kobanda ebanda nango kala mais kozo va dire kobanda ba 83 nakolo basiko ezalaki nango zamba na kati komaki zamba ezalaki cimetière mais bongo maki komaki zamba. Voilà. Ba nyama ba mike bazalaki tozo kota na kati ya kozwa emzo matonge. Voilà. Bambile sobe bageto ba tombo ezali makala kon d'ailleurs komaki zamba banzeta mbila pe zala banzeta minene pe zala à partir wana nde mutu mo pe bana kota kona kata zaka ki ba bipe ba sheke ba kuluna bazango bata mawana kuluna à cette époque là ba kuluna bazaki na bango te sheke bazaki na bango te ba ka net ba
sans abri hein. Voilà. Bato bazanga ki banda ko ne ba mikolo moko boye bazali na moyen te. Ne do na mona ba loko mo biloko mike. Ne tangwana ne mais ba shege. Oh kulu na tangwana kombo wana kutunano. Ezala. Mitwa ba bisana. Mais obi mo kombo kala o bando benga ngo à l'époque quartier. Bon. Oh ezali quartier Sosa. Voilà, c'est ça, quartier Diomi, voilà. Quartier Belé, mais on est à ce quartier à Sosa. À Sosa. Ça y est, oyo, cimetière, il y a foule de gens qui sont là. Ok, voilà. Il y a Gaillard qui sont là, il y a d'autres personnes qui sont là, oui, tu as raison. Nabima. Très bien. Bon, un certain jour, le président Mobutu a les qui awa, quand on a l'équipe, on a eu avant. Voilà. Mais à surprendre le gouverneur de la ville, il a l'équipe awa, à mon foule en tout cas, ma cadre, mais comment il disait. n'a pas foule. Il déborde, voilà. Balongo la foule wana deke ka Mobutu les Mobutu a leki simana ngombele ya ba tracteur ya balongo la obanda 13h je crois bien jusqu'à 24h ba de sala ka bisala wana c'est un scandale foule wana nyotwa ilongwe ti bato pe malé nde ba mama ka bilanga nde bato ba bandaki nanu nakati bolobati papa ba mama bilanga bazara badosa bilanga na bango to balongole ba est-ce que bazwa likanisa opesa bango ta un petit rien sunga bango basa ba commerce musu to ba benga na bango kaka po ba teka mapango bon makambo teka mapango wana eza makambo ya gouverneur de gouvernement to ebite mais voilà biso to nongo mona à l'époque batekaki mapango wana tango wana Mobutu aza na pouvoir babuki o papa Mobutu bakunda wa réseau bazwaka eleki wana bateki susu babuki tu emisato to mona misu basi d'Africain baya au pour basala une société monstrueux chocolat baya vraiment basala organisation jour wana la kineti ouverture ne va poser pierre na bango voilà bakari ya awa ba service traiteur comme comme tu es ya c'est des ala qui après ça coulia comme voilà mais gouverneur de la ville à cette époque là André Kimuta tanga yeka bwema moko akama wanke de procès katali ndeka sipiska ndenge bandika bwe na pambulo kana no moni bakomotonga si batongi nyonso c'est quartier ça vraiment esika et ça tellement pas 10 ans mais normalement la construction ndé ba tongela soki zaki l'état vraiment yemoko à prendre ça en charge de mais batongi na bango en désordre parce que là on a zo komona ka que après ba balaba les a cadreté ba venir Paris eza cadré oh là là parce que ce qui moule beti mai do tamulo kaka na ba balaba donc c'est va tonda pe après 10 ans 20 ans vraiment parce que nous devons baloba que cimetière ce que ezala qui place mobwe avant autonga na fesa na propre ba 50 par rapport à quartier c'est ba 50 et coquille déjà il est canon il est mais ça fait que wana ezaka conception biso ba noir voilà minele cimetière la kale la kandene hein ba mwoku ndele kuti ça kuti très propre tilelo mais biso ba we respect za na ngote pona wana bimita respect na ngote zaka pona kalaka te mais kala pesa ba archive comment na ba France bakunda oh Napoléon ba na Bonaparte cimetière yango yo ba kingandi boyo boyo voilà yango mona tina biso net ngai etaki mo Congo je suis congolais mais nazali mukongo pourquoi tokunda batambo suite makambo voilà c'est ça yango mona ke bon ce qui ndeko nanga kufi waza déjà mukolo tokunda ka te big fa ke mboka loba nde moyen sang pour que ndeka mboka parce que kuna na mboka ata santa ce qui comme de mbula ekozala kaka ekozala mais awa ba cimetière net ya voilà tokunda bato kuna tilelo et comment banda oye bandeni voilà c'est ça awa ndele bato awa si batongi boye mais il fallait ezala kutata ndenge babalabala oyo ngambo oyo ekatisa na lolenge wana réseau yanga pe en face au monde parce que elle wana pe
commune à Kasavu Bukaka wana est-ce que za quartier mususu wana veni banali wana opala immeuble je pense que ba tebele ba bi ki immeuble na ki bela et yebani vraiment monde entier ki immeuble wana ki bela pene yebani voilà wana vraiment des sika loi mano beta loi mano répéter la zuma on pene loi beta ça wana cimetière ah exact donc ça na ngombe bakunda wana ba tete mais cimetière les alaki OK eta wana loi mano beta wana siko na katu mona baté papa est-ce que na quartier oyo batongi sika oyo quartier sérieux est-ce que mai eza malamu na courant to ndeni na vana na sana libanda menana kuna sepela na kati kuna depo siko sepela na ngode na tina yeba makamza na kati depo na sana nini le pango na kati très bien et loko de to regete nde siko nde bachaka de bakanga bakata kiba mapango voilà la logique il fallait quartier oyo eza quartier moko ezali quartier moko toko bien artisanal parce que bato technique ça là très bien fallait batika ta moi quelques hectares pour les garagistes voilà mais ni parti batika ezati donc azika ba préférer batika mapango biso ba garagiste tika libanda bo donc comment il fallait bazwa bon quand on dit que ba balabala ba garage zami c'est hectare moko binono tout c'est partagé na quatre on s'attend sika moko les bilingues seulement malamu mais donc ba pesa biso le côté bon voilà na camion na quatre na kota ko na quatre suite na yebi ndi balabala kombo nini na yebi te mais vraiment mais faut ça l'effort bon parce que nous avons la casse vous faut ça l'effort c'est comme si moi on pas on a pour ça à nous caper moi ndago okendera bu papa azali papa wala ndaka mwana ti on mo kota ate ah ouais ata mwana boto ngo ya te ngo ata kokote batongi bandako na ndenge na bango eza bandako l'état te voilà eza bandako ba individu ce que l'état peut-être batongi moi cité moko bakba bafutelaka ezala boye oyo eza individu atongi ndako na ye yoko nosala nini na kati vraiment voilà mpe bandako ekoma bazotonga boye na esili te bazokomepesa tisa bambongo vraiment garantie 10 mois voilà ezalaka te ok merci beaucoup papa oza pena très gentil nayebi te so liloba biso ya kobakisa ezali en tant que na avancé nanga na sala liloba eza nango te mais eloba eza kaka nde mokili eza nzambe nzambe ka moto azobatela biso très bien toyebi ke au fur et à mesure mboka na biso kokende ngo de l'avant ezaka nde ndakoloba bon ngai naza mécanicien nasalaka Mercedes depuis 1983 bato bayebi nga bayebi po bayebi te te peut-être à travers émission oyo bakoki komona komona nga maître de rail mambu naza garagiste naza na banandia awa na kwe garage pisike voilà kasa vous batongo voilà merci beaucoup papa très gentil voilà très cher ami internaute botuloka papa ninga utiko lobela biso pena pete biso moi histoire muke oya yebi donc place on a telemi zara na maman na full ça ba jeté dans la vie ki batu nyonso bana poto bana partout dans le monde pour bana kasa vous nyonso zara kasa vous te bana ya funa bana province de Kinshasa oza ville pena province de Kinshasa ville munene bobi place on ezalaka vraiment na maman na full so ozo leka ata oza mutuka foka ngazolo ata oza la moto foka ngazolo mais lelo to moni échanger full ozo ali souté ndio moni bandeko nde ba construire ba tonga bandaku to kota kuna na kati na quartier to visiter on sima mais to sala nanu o est essentiel to la c'est ba point clé o eza juste quand na prince asayo to koma nanu église Kimbangi c'est to la Sabino ke za na Kasavubu to koma église Abima to koma na grand garage kuna na sayo kota triomphe puis to koma na hôpital 51 to retourner ngo susu après na suka na fona li pa ki na assurer bino no li pa ka mama poto lelo na yoka mutu te voilà to avancer na biso to la stabilité ka ne balobaka TV za radio te tout ça toujours branché pe connecté na chaîne na biso ya biso podcast El Mara de Reto to ke voilà très cher ami internaute to longo place tozala ki to avancer siko juste on a timana bon na bino moko église ya muneno ebe na komba Kimbangi ça benga ngo centre d'accueil et là toujours na kati ya commune na Kasavu na quartier sayo prince eza prince à force kendati prince Kasavu bino bon na vraiment puis maman ba déjà ba préparer pe Noël na bango maman ba préparer Noël na bango Kimbangi c'est bientôt les autres déjà to profiter to les gars pour to like ça ba biloko c'est important o eza na kati ya commune biso Kasavu ba bele ba yebaka centre d'accueil Kimbangi c'est la bongo na commune na Kasavu na quartier sayo lelo to yo like sabino centre OP à l'époque ezaka zamba
ti papa Simo Kimbangu moli moli pe mana kimia ayaka ko somba pe atonga lelo ekomi kitoko na kati centre d'accueil eza ba appartement belé eza ba mango belé to luka pe jour to ça découverte à centre to e barando ça la presse pe ça ba bona biso to ko avancer to laxi no centre d'accueil yango yo to di ko avancer toujours na quartier ça to tambo la prince pour dans la ça ba biloko yo ezaza toujours na quartier na biso to lo ba kaka to za la brancher connecté na biso na bino la même morale pour to c'est la bino ba découverte kitoko dans une bio calamité merci beaucoup et ya biso podcast chaîne des actions pour les soutiens du peuple dans le baran na kata chaîne biso vraiment to sunga bana bitike ya blague te ba mona bilili bino to ko kene orphelinat vraiment bande ko bazana pour ba soutenir bana bitike bo contacter biso na bande de cash wana nzamba opambola bino voilà très cher amis internautes ba mona biso nyoso ya biso podcast ne bike boza ko sepela vraiment pour la découverte à lelo na simana j'espère que bon mona place qui toro boye bateza ah to ça bon l'église abima bana nyoso église abima ba mbote be bisika bizwa mibino toza toujours na commune na Kasavu na quartier sayo donc église abima pe ezalaka na kati ya commune na Kasavu so boye barate boye bango lelo bino mo na simana vraiment les églises à moneno ya numéro 1 au penza donc église numéro 1 abima yango donc toujours continuer jusqu'au koba ko ça découverte biso ka ndenge za to l'accès bino ka ba place oyo eza na commune na Kasavu soki hôpital ezalaka to l'accès hôpital soki école la monene ezalaka biso école soki église déjà eza mi balé puis commune na Kasavu eza béni par rapport eza ba église minene mi balé oye ba le l'église abima na Kimbangi c'est vraiment bien mona nous ça pour avancer tout l'accès bino ba université oyo ezalaka aona sayo éviter moto te malembe cadence toujours to ko bakaka to semno pena découverte na ndenga kimia ne balobaka TV za radio te nous ko avancer tout l'accès bino ba université oyo to wana sayo et puis to l'accès bino ba garage a minene oyo e banda penza kala izoko ba seko koba o papa lobi kuno za garage e bande ya farage mais to ko avancer ba garage monsieur ezali et puis to ça l'effort to koma tina triomphal pour na l'accès différence ezali l'église abima pesa ki boete nzamba za lokumu lokola déjà ba modifier ngo ba PC ngo susu elengi makasi nyo so ezaka avantage ya boka na biso toujours na commune na Kasavu bine ba Kasavu ba biso bana cave to na richesse be richesse ngo nini hôpital du 51 Kasavu centre d'accueil Kasavu église abima Kasavu université makasi Kasavu vraiment Kasavu eza commune na muneno yo oyo penza eza ba biloko minene vraiment na kati ya ville na biso Kinshasa ni omona ni otamsa pena caméra ni balobaka TV ezali radio te ni alobaka kaka o eza Kinshasa batu musu baboya na bango bimana TV donc to laksa ka mwanda muto kati to comme sur na place on MC bino wana ba université ne rofunga sous caméra pour ça découverte lelo tous a toujours branché connecté na chaîne na biso ya biso podcast tozongi na bino calamité merci beaucoup. Voilà, to comme bon à université ya Mikardé Malou là vraiment et ça université muneno vraiment yebani vraiment na ville province ya Kinshasa mais partout dans le monde wana so wale zaka na commune à Kasavu donc cardinal Malou la pesa na commune à Kasavu na quartier oyo sayo to ça découvert découvrir que école munene université oyo tangi sera vraiment pour muta simba micro we senga route na université poza la mutu munene senga moins chic pele na biki na commune à Kasavu vraiment ba uta bipai na bipai bayaka ko tangi sabana bango na katia université o mai pardon pour comprendre kaka moi chaleur langue continent tu vois je papa belanga mai yelanga mai amela mwana kita mutima dans université à Cardinal Malou les la commune à Kasavubu nous mona penser za place mo so peki moi derrière musambeti bo excusenga mo mutema moto na mela ta moi mai donc amela mwana kita mutima na ko koso mo elle mara kosoli pama. Voilà, to suki ate, tozo continue toujours ko koba ko la kisabini ba place oyo ba biloko minene za na commune ya Kasavubu, to laisse après to kota sikoyo na kata quartier quartier sayo, quartier honnête pour to la kisabino banda kunini ba ndeko na biso ba congolais ba otonga te ba peso yi garantie ça na eza 10 mois ka to ça na ba 3 mois to yeba so bazana courant to bazana mai nyoso neza esenga kaka to sala nde ba commentaire s'il vous plaît hôtel émission découverte moi commentaire moi partage vraiment yango ba do pesa biso so moi kasa ça ba découverte qui tourne to sala ngoka na bino elle marathon a toujours na milieu bino moni université makarne malou le sili bon monter tout ça ko avancer total ba biloko musu etikali après to zongi na bino kaka ndenge to sala rango po ezela lenga na omela mai na kita mutema merci.
Voilà, tokomi bona université oyo ebengana kombo ya Iniko, université islamique na Congo vraiment de Kinshasa. Bomoni bino moko juste kaka kolokisa bino mwa babiloko malamu oyo komi na Kasavubu eza na yango oyo bakomini mosusu ezalaka te. Donc ça yo oyo ebiseli ba université nyonso eza vraiment na quartier oyo na tokolakisa bino wusu na Carnet Malula toye na université ya islamique et puis toka koavancer totala mpe so mosusu eza liboso tout cas que bana Kasavubu boza bien côté d'église bozali hôpital bozali côté classe bozali na ebite so mwana courant pe bozali wana to ebite wana to koyeba to kotambusa vraiment balade ba ndeko o bazapi na kati ya quartier bo beta biso lisolo mais université ya ba musulman nyonso batanga ana université Iniko université islamique du Congo. Voilà to cité to bandeko na garage do ya tout ça temps au solo na bango biso histoire ba garage sawe bana neni le to ça neni est-ce que ya kala na kadi wana ko ça na lelo différence c'est ça tout est-ce que mon peut kotaka ni na tango kala tout ça to ye bango pe kaka a découvert que ça tout ça na baya ya ko ba na garage vraiment ça qui to makasi donc tozo so ngebi merci. Ikolo na sekole kaba ute bande bisitu bengama balongi ozi fence for the life I'm living the coming is like a watch in a movie soki na kanisi bolamu na yo elekila kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma. Voilà très cher abonné à biso podcast à toza bon scout obima triomphal. J'espère que bon moni parce que uta ki banda sayo na Prince Kasavubu na ipaki kuna et puis to okene na to courbe tito comme l'hôpital du cinquantenaire après avez na Kasavubu donc de la triomphale Prince sont avancé que ti victoire bozo sorti place to zaki na Prince Kasavubu puis liboso boye obimoke 24 to OK triomphal ndenge za la kaka donc tozo meka to ba no tambola siko ngambu wana to kota to tala siko ba biloko nini peza wana na kati ya quartier sayo quartier honnête après to kota na kati siko to ba mapangu et to mandele ba ndenge ni mapangu et to maneni ba futi na ba bita biso lisolo et ça pena ki to makasi tout ça toujours branché na zo ngeno kala minute to avancer pour to virer vers triomphal ndenge zalaka. OK to bimi déjà na triomphal eza bisika o commune na Kasavubu esuki donc Prince oyo e kaboli Kasavubu na lingwala donc biso do virer boye to kende hôpital du cinquantenaire place o ezaka mama na zamba osala ba jeté à l'époque ils arrivent vraiment sur l'équipe mona abwake bembe mutakufi boye melelo yo e komi kitoko makasi pour même comme parking ba condition baza même sur na parlement batika bituka la bango awa ba musupe so aza quelque part ba bomba bituka la bango awa sécurité vraiment et côté bien na kala ezaka insécurité parce que zaka matiti donc sur côté ma 19h on ba bomi mutu na tongo boki solo banda basali ba constitution sika vraiment place oyo e komi tellement kitoko ko ya a 1 2 3 4 5 6 0 autant mo la pena dans les bons bino au monde ndenge commune na Kasavubu vraiment eza commune o bate baye ba raté ezala ba bilora motuya pe bilora minene donc so lokati ngambu wana commune na ngambu ya palais du peuple la ngambu ya lingwala ngambu onde ezali commune ya Kasavubu tozo ko baka ko sa musa ndenge ezala vraiment to tambusa caméra na biso penda to ko mati na hôpital munene na hôpital du cinquantenaire après to retourner total ni tikali wana pour to conclure par rapport ya découverte auto ko sa lelo na commune na Kasavubu na quartier sayo ni omoni Kasavubu eza commune munene prince oyo ne e kaboli commune ya Kasavubu na commune mususu wana yango to katisa wana pour to kende sikoyo ko tala hôpital du cinquantenaire oyo to royeba peli solo à l'époque bando bengango nini ezalaka ndenge nini mo histoire muke na yebi to betela ngo kaka to panzela ngo kan teke to décortiquer ngo kaka lelo babi lelo mabe eza makasi vraiment to s'abonner na chaîne to liker na chaîne to partager vraiment parce que na zaka na confiance ya ba vrai na ngani son bo sala ngo kaka na linga vraiment na ko mapele na confiance ya ba vrai na ngaya sika o ba kota na kata chaîne to li ba abonner ba mata to lingi ba nombre ba commentaire mata ba nombre de vie et mata yango esala biso bela mukusa ça bela titi bato ba kana basili ba ya mukusa na mutu ndesa biso mukusa na mutu poto uzwa ba idée lisusu malamu mingi ya kosala
to kota ba place mususu ba chaîne belé kota te mais podcast c'est kota donc et la chaîne amuna la chaîne blague te donc esenga po bino fo boza pe mémoire na biso tant bino commentaire avant be motivera biso boye bango te mais biso to linga pe bo commenter bo partager tout la ka émission bon to talo partager tu ne pe muninga na yo ah famille Matui la mobima vraiment ma place bozali bana kasabu ba tonga famille Matui la ya maman Laura Chou famille Matui là ba o bazana Angola ba mbote ba o bazana poto ba bazana Congo vraiment bana kasavu ya makila bi ke bino ba commentaire na bino ozanga te vraiment to tam sa pena micro na biso sino ko bi wana to ko la isaka de sololi dans ce local amité merci beaucoup matoye yoki miswe moni ninga kolobezati temezate moi misale monani ninga kolobezati uti musika essentiel to komi ninga kolo. Voilà très chers amis internautes ah minute de commission na hôpital du cinquantenaire j'espère que ba te belé ba e baraté hôpital du cinquantenaire les alarabe bongo na commune ya Kasavubu na quartier onel wa bengi sayo hôpital du cinquantenaire place au Nazali à l'époque ezaka boete à l'époque ezaki nda kwa bo mo ezaki inachevé ezaki na couleur ya ba ciment ya jaune ba ndeko ba yebi histoire ya hôpital du cinquantenaire na kalabanda ko benga ngo Samka ah oui ça va nous benga ngo Samka ezalaka vraiment immeuble wana ezaki inachevé mais lelo là tie lamba ezwa kombo ya motuya eza le seul hôpital oyo soki mokonzi akufi libanda mboka bayaka okota corne awa eza le seul hôpital oyo eza na morgue oyo vraiment so batie corps awa ndiye moto akufi te ndio ozana okaka na mundu ezalaka olamuki obeti to olali pongi donc awa tomeka pena kozwa pena bandeko baza babetela biso pena mwa lisolo ya hôpital du cinquantenaire moki onga nayebi vraiment à l'époque ezalaka zamba basoda mbanda obenga a bande kofanda a ezalaka zamba komo nango Samka basoda bazalaka kofanda a mais lelo lati elamba et les joie valeur et pesa commune ya Kasavubu valeur makasi parce que eza le seul hôpital vraiment eza kitoko makasi na mboka na biso vraiment na kato yebaka ezalaka so muta kufite bema mama yembo te meme na Saint Joseph te meme na ngali mais lelo comme muso akufi ba préférer ko tia corps na ye na hôpital du cinquantenaire donc hôpital à monene bi bomona Nathan quand on a 4 là ça moi bilili muke mo réaliser là vraiment bilili ya ngwana be cri ya ngwana hôpital du cinquantenaire vraiment parce que zara zamba ça ba jete baso ba ko fanda ah bando ko ba be ba tout fort mais lelo yo ba coup de chapeau na bandeko nyoso ba sala na gouvernement na biso pourquoi pas na pesa notre gouverneur Daniel Bumba vraiment merci pe na ma ozo sa pena pona mboka puis merci na muto ozo likanisa to hôpital oyo to tanga pena kombote to luka to kota na kati to so pena bande wabita suma histoire pourquoi hôpital du cinquantenaire comme na première position na ba hôpital lien so surtout na morgue to ba lisolo ni na ngozala a ese ngaka bazala a babi awa so lio tonite o côté la wapi hôpital so lio tonite o côté la wapi nana ko simba yo oza mongo te nana ko toucher yo oza mongo te na mongo comme va foutre par jour donc vraiment toye bango kala minute non soit en côte to visiter pe hôpital du 50 pour comprendre ah tout est une na parking moi mouvement mi tout ka ici un peu biso to boujaka donc na wana ba matanga ezali ba tante ba tie wana bande musubu ba préférer ka ba temps ba exposer ka corps awa ba musubu ba tia baye batombola bake ko exposant quelque part ne musubu ba exposant awa bo futika mongo nezala bo ba cérémonie pour bake kunda bozo sa nzoto ya bisika et sengeli azala donc réellement mouvement parce que ba mitu zo côté bi mona oza morgue vous tout le ba journée bisa vraiment bibembe to côté na 4 hôpital du cinquantenaire le koma bo koma kitoro makasi na kalezarna banzela oko côté école ya ba no benga ngunya bosa ino comme na oya no rappeler ka moi nous sommes na place to zaki wana vous avez pas presque solution mais lelo etonga mo hôpital ba maite ba mir makambo changer image à kalezara les sous que so télé on dit matin que na kalezara Samka na kala basoda ba na ko fa no ndi matin lelo changer nous on ngola saké mboka na biso vraiment malembe makambo be do sala malembe les autres changer non quand on a 4 na visiter hôpital du cinquantenaire tout l'accès vraiment quelque biloko et ça pena qui tourne brasse dans une merci beaucoup. Voilà très cher amis internautes de côté ce qu'on a 4 hôpital du cinquantenaire bino mo bozomona to lobaka TV za radio tetant to loba to PC photo la ça pe bilili batu ba ki sera sous confiance batu ba sepela sous la chaîne biso ndenge sengeli bino moni na simana to déjà na 4 hôpital du cinquantenaire bande ko ba le parce que ba di bembezali to a pesa musu to kota teta la kaka na ki ça c'est comme chaque jour bembezala na kala ça ka week-end
on a week-end mais les comment lundi bembe mardi bembe bembe par rapport à des olias par rapport à ndenge ba famille baza ko s'organiser pour na kolela to ko ndende ko na bango à toi déjà na kati ya hôpital du cinquantenaire les hôpitaux vraiment tonga mais ba norme tout les hôpitaux ils ont payé sa fierté même na moko na biso les hôpitaux vraiment ils ont payé sa image bien na kati ya commune na Kasavubu donc bana Kasavubu vraiment ba coup de chapeau ba félicitations commune les kitoko et ça ba quartier bien ils ont combat toujours ko créer ba quartier kitoko lokola Sayobu place où zalaka a ocha lokolo wapi donc so kocha ba mbila ba Holanda yo na kala à l'époque zamba place là les ala qui mire c'est hôpital du secrétaire bon on a à l'époque ils na couleur jaune j'espère que mandé ba oye ba miro ya wa casse wana ko benga mi ciment ya brique à rouge voilà c'est une brique à rouge mais le là c'est lamba ba mbelirango ba bakisi ba modifier ngo so za so bungi pena nga mulili pena ko se pe mutu na Paris ko se pe mutu na Londres et pas boss live ko se pe mutu na Allemagne et pas Elodie la maintenance pourquoi pas Keren Mel voilà place toza awa pour les parking donc so yé oui malade ba pe mutu ketele mawana ba na chaise roulante ba mati malade ba kumbiti na kati so za hospitalisé aux ba département eza vraiment ebele kuna koto yoza eli oyo morgue ezali de kondenge vraiment maintenant on aime le kala merci. Voilà à tous ce qu'on a 24 novembre au billet triomphal de virer vers toujours à la vers Kasavubu le sous kaka toujours na ngambu ya commune biso Kasavubu en face na ngawana eza cité Oasis wala eza na ngambu mususu eza lokola bandalungwa kan kokolo tous ça peut intéresser kuna doit intéresser beaucoup plus na ngambu Kasavubu prince 24 keiti baselema boyebiti ba ipeli bino moko pina sima na keiti Gombe donc mupanzo no solaki zamba bandobe ngo samka à l'époque basodani bandé ko fanda melelo et comme modernisé na minute échanger ils mangent échanger sutira sike koti vraiment na commune ya Kasavubu donc bato ba baraté ah aux école ya nini école moko sara ah na wite kombo na bosani eza kombo ya ngaya ba belge bandé ko ya souvent ko tikela bana ba jouer à l'époque ezara bongo donc place comme église oyo ezara place oyo biso bana Kasavubu to yebi ngiringi to yebi mindele bandé ko ya mona ba tiene ba ne ba jouer bani ko benga bana ba quartier bana ba ba passer journée ba sakane ba mindele wana ti 17h ba bani ko récupérer ba jouer na bango les ba pesi bana moi j moi gratuit bana ba zoni ndako donc voilà nous soyez la Sara qui commune Kasavubu mais la commune Munene to avancer na biso que ne faire ça yo les sous to virant au bon en place plutôt ko ta quartier merci beaucoup. Voilà très cher ami internaute le beka ka faut ba lo ba meka ko expliquer biso quartier en place ko ezaki ndeni na kuté pe na papa awa azwa tantôt décortiquer ka par rapport à il y a découverte mbote papa mbote maman journaliste comment le papa comment on a monsieur Hervé Tambodiliba monsieur Hervé zaka mona Kasavubu te ozo le kanuka de na zape parmi bana Kasavubu malgré na minute na changer commune mais na vandi vraiment na Kasavubu na avenue Sangoa na Chap. Ok, attends, moi na Kasavubu place oyo ezara neni lelo pe comme neni so moi histoire ezali à l'époque ezara neni oui tant que biso tozara na bana mikie po wana na otanga na collège bobo to bande rejoindre mingi taxi bus awa na station et awa nyonso ezaki cimetière ya Kasavubu bande ko leka matre ezaki clôturer te mozo mona ba kunda batu voilà mais mikolo ko poussa na to surtout ki ba teki yango komi banda ku ba limisi makambo na nyonso. Est-ce que après les cimetières les gars 50 ans déjà passé ton époque par rapport à âge nanga voilà on a atteindre vers 40 ans voilà mais na âge nanga ndenge na bota matine na koli na kutango de la suite dans plus de 35 ans voilà alors so teli ba parents na biso et ko atteindre 45 à 50 ans très bien mais lokola eza place ba kunda ki batu ba oui bazana respect pour pesa bango respect ba longola ka bango kaka boité parce que ça tombo mususu ba famille bande ko mona bazoya kotala il fallait que le gouvernement ça le message officiel ba neni ni ko déterrer ba corps na baso ba tonga ta quelque part be ba yeba leur mot ba ko ça la pour que sauver Damboka du genre moi musée du genre leur mot ko tsara mbongo mais ba particulier ba teki ba mo ko tina ba poche ya nde recré na biso siko na yo nde bazui idée ko teka ko tonga biloko na place za cimetière ba sala mabe d'autre part non je dis ceci
Pour ça, la mabete. Voilà. Problème est abou. Il aurait fallu batonga et l'on comprend comprendre et l'on moi mi soloana et sungaka l'état parce que dans l'autre là contraint d'être sur tali liboso au mona HG voilà au pousse ni kuna mo côté ba sali moi city wall ba le besa ba contrat ba sinon on a ville mais sur l'andeli à la longue après 5 ou bien 10 ans, le gouverneur va le voir. Voilà, c'est comme ça. Contrat, tu le laisses. Sauf que les gens qui ont bien pour Mboka. Donc ça la bien va tourner ta maison moko boy ba congolais ba foot à la mbongo ndambu ça moi bien après ça quand voilà quand voilà moi mbongo wana pe ezo sunga après moi ba quoi l'état ezo kota et ça la moi bien voilà donc yango wana ndé vraiment moi ya na koye plus voilà merci beaucoup papa très gentil vraiment voilà très cher maintenant tu vois papa Boucholo ba vraiment tout ça pour avancer tout comme to virer sous ouvert 24 après to zonga bio calamité vous a toujours peut connecter la chaîne Yabiso Podcast. Voilà très cher ami internaute au côté sur le quartier. Nous bomona. Qui ça makamwe. Tu découvrir que après cabasser les arbres. Mon ami mon poto donc a venu au côté. Tu dois avancer si côté total la nenge kunezali mais déjà la mot déjà ma bezali. Ma bezali salité venu bomona poto donc ngamo kuna makolo ana baby déjà. Tu dois avancer quand tu vas sur les bossos pe comme les apekabu pour déjà cabasser na quartier ça yo de babi liban les arakatité hein au moni prince to luli mena kati nango to découvrir que cabasser les pesali to me ko avancer tout à ce ba niveau banda ko zali plutôt yeba soki awa ba vivre bien en côté mai na courant donc nyonso wana vraiment to yeba ngokaka ngai na binoka na kati émission lelo ni omoni kabasi les mingo bisa te to avancer liboso après tozonga la bino kaka awa na émission na biso na chaîne na biso ya biso podcast na mabele ya Kasavubu toujours merci. Tu continues déjà dans le quartier, tu continues dans le quartier, on est le quartier Sayo, ce qu'on a venu, tu continues à Wabomou, on a vraiment banda ko etonga, mais ça vraiment constitution sika banda ko nyoso mo ba mira sika anda wa kala izate, ezalité parce que ezalaki na nous boki histoire ezalaki cimetière et comme désert ba nga ba bilanga lelo yo et comme quartier o bande ko ba mo préféré ba so mampangu na bango wana mbongo no so le pangu zo tonga bi ba tu pe bazo ya kaka awa ko louer banda on les ba commune nyoso donc les arabes ici garantie na yo commission aux une au côté au fandi ya sikeza vraiment te nyoso yo ezalaka déjà bito barana Kinshasa ezaba place ki toko ba place mabe même na commune à Kasavu vraiment bomona ki ndeko banda ki vraiment émission na biso zaki prince au mona ki toko melo to côté na kato territoire au mona to yo ko découvrir que ba mai peso tona na on a quartier ndenge za la quartier yoso to avancer mokie kuna tout à la constitution na bango to so appeler ba ko so na bande ko lo no beta so so bande ko monsieur comme mama pasi et on te comme préféré biso ba journaliste do ça la to ba histoire il y a place to ça découverte biso mo to lo be to pc là moi ba moi mi bale mi sel ba ko ba sa mungu na pipi mais nezaki à l'époque bon te parce que kinoa nyoso akoma na kanda na ye o yana microbe biso ba journaliste to mona pasi mikolo ya o ya micro muta fingi yo et quand ça fait déconcentrer le biso za motiver ba na podcast vraiment so resali bon to préférer biso mon do ba rapena histoire to beta to tambola na réalisateur to la kisa so pe 5 mois d'été so pe tété mais essentiel to ya ki ko ça découvert au mona ba nda ko etonga ba 3 niveaux za a donc ba 4 niveaux ba 5 niveaux donc ba beza a c'est bon au quartier oh surtout tiki on te peut son moi 5 ans sous donc to yepena ko zonga sous awa c'est que to mona pena ba makamwa dégâts parce que etonga kitoko donc ma part on se zo mona ba maçon ba juster donc ba ça la pena musala kaka ndenge zala pona quartier na bango ezala toujours c'est mbenzolo mais debi ke ba place au pe to luka mamba luka solution pour nango to zonga bilo kala minte. Voilà très cher ami internaute tu ko la sabino pe la découverte tout ba te ça lelo na commune na Kasavubu na quartier Sayo bande musuba be ngoma vinga par rapport à découverte tout ça toyoki bande musuba be ngoma vinga à l'époque ezaki na kombo musuba to la sibino place ezaki cimetière vraiment ya munene ya Kasavubu lelo banda ko koti comme raté désert
bino ti bahôpital du cinquantenaire tolakisi bino bakane malula bauniversité eza na commune ya Kasavu baeglise ya Bima église ya Kimbangriste nyonso wana eza kaka bafuyi oyo eza na kati ya commune na biso Kasavubu nayebi ke bosepeli vraiment na découverte oyo la plus cool de la presse asali bino me na nsima nango bosana te wana eza ipak baso bito kati ya presse oyo kuna wana ekomi commune mosusu donc prince oyo nde kaboli ngiringiri na Kasavu so traverse toke kuna c'est que tokosala découverte ya Kasavu ya ngiringiri donc moyen tokatisa pene na ngambo ya ipak eza te topeseli kaka wana eza ipak eza izine ya monene bandeko bayebi na koma mama poto ni boyebi lipa mama poto dega donc eza izini de planification de Kinshasa donc eza izine ya monene vraiment tosuki wana merci pour la fidélité et confiance bopesa ngai nazala toujours liboso batélévision mpe batelefone na bino elle mara de retour nakufelaki mama napemaki moke baminute oyo tozongi avec force wana mona bongo babosi na ngai nyonso bisika bozali bosi yanike bosi roni sans oublier notre cameraman à Londres wana checking bambote ebele pourquoi pas na remercier lisusu famille matwila mobimba bana kave pele ya makila bana kave bao bafana veni moko na président na biso pena Kasavu aveni India bambote ebele mama Laura Chumote ma boss live pourquoi pas na pesa bambote na famille na nga famille mia lukera mia en Allemagne tichik mia na Paris Sephora mia na camion petite chérie notre cadet on dit mia pourquoi pas na pesa bambote sur na famille mbala Dorcas mbala Jordan mbala ya Mireille ici tabaya la nga moko pour ma mutema na sima caméra tozaki bongo na mon réalisateur Jordan yito bandaki na penza totamboli tokoti so pe kabasele tozindi na elongo pourquoi na pesi bambote puis na pesi bambote na bato nyonso basabone na chaîne na biso baono basabone te s'il vous plaît bosabone bolaike bacommentaire déjà makambo ezongi badécouverte makasi esalama leliki bozaki ebele bosepeli bana Kasavu nyonso bosepeli Kasavu bomoko bambote na Kasavu bomoko oyo eza fondé par Maître Lou Philippe Kasavu bomoko toujours oyo soninga compte na groupe Kasavu bomoko banga te contacter biso otami na contact na Maître Philippe Lourd bambote ebele vraiment bisi ozomi bino na pesi bambote na bato nyonso balinganga o balinganga te nga nalingaka bino mpona kosala mosala mpona kosepelisa bino kaka nde tosali découverte lelo esili bongo te tokokoba susu kokotakota kosepelisa bino kaka ndenge ezalaka esi na tozala toujours branché mpe connecté na chaîne na biso ya biso podcast soki nakufi te soki mpe nonzambe azongi te nakute na bino à la prochaine émission kaka moi je vous dis bye 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 opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela